Boye ibola na télévision na bino HD la Congolaise TV. Boye ibola mon émission na bino Popola ndenge boyebi chaque jour ya mon coronabiso o e comment repas ya chaque jour ya kolia. Isika tolingi bato bazala révolutionner, moderniser, bazala bato ya qualité, bato ya quantité. C'est pas pour une quantité. Tout comme belé. Na ndenge izala oyo kozala qualité na quantité. Tout mika ko changer mentalité na biso. Tout changer ndenge ya kozala, ndenge ya ko vivre. Batata, ba mama oyo bakanga bana bango na ndaku, balobi ke bango batangisa bana na bango. Balinga bali sabana na bango na mbongo ebele na pesi bino lelo mbote. Ba parents oyo bazwa soi-disant au Kinshasa ba facture ba komisa yango moyen de vivre, moyen de démarrage ya famille comme riche na pesi bino mbote. Mais boy ba facture te mon liste on dit liste des biens. Na pesi bino mbote siko zali mingi na yo Espérance Bongo. Pourquoi pas à toi? Le sponsor officiel y a émission Oyo Pirason Pungu na France kuna na Marseille na pesi mbote na bino ba banso bolandaka. Leo na lobby à part bato na mi balé biso stotika mabanga ya na suka. Je profite juste pour na koloba félicitations à mon frère Chic Norris Mbonde. Ah, moi kancha solo. Oh lelo asola sa mwasne liboso na Nzambe. Lelo samedi. Alaksa mwasne liboso na Nzambe. Félicitations à toi mon frère. Wa mobali olongi. Mibali bosela nini popo mona l'état. Mibali bosela nini popo laksa basi na bino liboso na Nzambe. Lelo to solana likambo ngo adot. Batata na ba mama bokomisa bana na bino lokola biloko oteka. Bokomisa bana na bino bakotula. Sakana bana Kinshasa. Mukolo bana Kinshasa bakozwa décision bana Congo bazwi décision balobi lokola ba prix na bino eleki makasi bofana na bana bino bozana ba onandako. Yango bomo na lelo ba misusu bafani na ba 40 ans, ba 50 ans, ti lelo ba bala raté. Ponini. Mimbongo yete. Yango ko mwana mwasi pe oyo wazani na courage na ye. Oleo zela kende kotana na ndako mobali bofanda. Po bozeza na ngote. Mwana mwasi lingi moninga na ye mobali ba sepeli bazala. Olebo sunga bango libale le kamalamba balana na bango. Bini bokomi kolukela bango su ba charge. Bakoko na biso to manai kobala parce que to benga ngo mariage coutumier. Enveloppe et uta wapi. Enveloppe et uta wapi. Pour le logo taxé au $2000, $3000, $1500, $5000. Et merci à toi, Papa Eric Mondebo. Merci. Merci à toi aussi, paix à son âme, Maman Janine Luzaïus. Merci à toi aussi, mon amour, Rich Pedro Sangolo. Boiba qui valait à Libala, Boiba qui Libala les Arabes biente. Mais à Tayango Boibi na sepeli Sabino. Ah, Bokipagi na bino te Boiba qui yaka na oeko ki mengana yakinde mobala yaka. Parce que na se renseignaki comment babala mu Congo. Na ya pe na bala mwana bino. Mais boza pena libota. Paix à son âme encore. Maman Janine Luzaïus. Maman il fallait gozala. Mais talaka Nzambe a décidé to kozwa te décision Nzambe to luka to bongo la ngoso ndenge nini. Deborah, yokanga Deborah. Soki lelo ba ima bala yo na $500 ya muke. Voilà Deborah lobi ke noise belé. Merci à toi Deborah. Baboti bolongola makambu ya mbongo ebele. Ezo bloqué ke bande ko na mibali moyeba ko so bana na bino na bandako ezate. Moyen ezate.
garçon boyo kangai ba jeune garçon qui tsa boyo kangai bon moi mbongo ebele ba tchaka wana ezanga nango mbongo te balingi te ke bo balote donc mwana banga bala na ite a vrai bakosa biso po mbongo na tango goya yango mwana bana ebele basi na Kinshasa bakoma ko bala oka problème ya ko bote yeto ni bo comprendre te ou mi to peki biloko nyoso te noko nini te noko le mbongo te mbongo wana ka to bomba ko kaka omuta mo koma na nini yango ne to sombela ko biloko yango to sombele cadeau c'est-à-dire que noko lia te tata mo sa lia te to comprendre bino ma famille na Kinshasa famille tout ki mwana mwasi azobala yiba ke mwana mwasi na mwana mobali muto azaka ne sengo ta famille ya mwasi po balongoli bino mwasi olia fingisa bino balongoli ye aina ndako batalibala bosepelisa ye soki bokoteka lupangu bien nini po bosepelisa bato il faut le faire c'est pas mbongo ya mobali ne yango sala ngo programme keno yango tokosombele cadeau yango tokosala boye non non c'est pas possible ça. Nga na pesi bino mbongo ndenge bosengi na pesi bino ole bosala ngo selo kwana bokomi kusango programme mususu donc mbongo na ngo isombeli nga cadeau nga na zoya na ba bien o bosengi nga pona libala siko po bino boya mangana famille nga tozoye pa na bino nga na pesa bino lisusu mbongo po bolambela biso. Oh là, Kinshasa, ça c'est quel comportement? Ça c'est quel comportement? Kinshasa, toke musika na coutume. Toke musika na coutume. Ba paya bazo pa na bino senga mpaya pesa su biloko mbongo awe olia. Omona wapi? Eh, batata ba mama to bongo na to changer. Batata, ba mama to changer. Nga na zo ya mpaya pa na yo. Ngana tine su mbongo ngana wewe olia isala wapi mwana na bino nazo kopesa yo honneur soki to lobiko natinda bino ka botala nanu botala po ba indien mwana mwasi nda kopesa mbongo na famille ya mobali pona nini po lokumu wa famille mwana bangwa bali mais biso na kopesa bino lokumu na zo mwana bino na yepe na ba bien nanga mais bonimo taxenga susu cher bona posa mwana bino bala te oka famille mususu papa solo bakino natangisi mwana nga mingi mwana nga za gradué mwana nga za licencié mwana nga docteur ngam natina ko tangisa un devoir no papa ti c'est ton devoir tant que parent tangisa mwana na yo et qui te dit que no ko docteur na ndako nga ko ya ndi akozala docteur na ndako nga c'est ma femme italinga te ba parent bo changer baboti na Kinshasa bobongwana bana bakomi ko wumina na bandaku na bino bangonga ezo leka likolo ya babiloko talo kutime yeba na suti na Kinshasa yo mungalo zo balisa mwana na bakutime ya basenga ke pa ba Kongo et pa bangala place nini oyo na nani papa zalaka na côté na ye mama pe côté na ye te bana bangala basangisaka ya kaka eloko moko ba Kongo za kutime na bango depuis na coutume na bino bana TV beaucoup mo singa to TV plasma 49 pouces et 43 pouces na coutume na TV zalaka et puis au somma pena panneau do pas na le roi TV zalaka te na ba mo ngani on somelo TV mama Sony Kinshasa batata ba mama oyo babalisa bana bango talo na pesi bino mbote mingi isika bozali na bino bana basi oyo ya complicité avec baboti na bino bolingi famille na bino ezala enrichi par rapport na mbongo na wena ngo na pesi bino mbote libala ezaka likambo bato mibale mwasi na mobali balingani oui uza mwana ya bato na lingina ya kozwa mais quand même na kopesa bien oyo esengi coutume siko to na lingina na libota na nga to yeba na mabota mibale ngana ko tiki biso mbongo akolia o libota na nga ko akolia bolingi mwana bino te bolingi
mwana bino te bolingi pe ngate po soki mwana mwasi azobala se il faut même koteka lupangu bokoteka lupangu po bopesa ye valeur babokili so beba sentir pe ke oui tokutani na famille mais ça ya ko regretter makasi na oyo tokomi komona na Kinshasa bafamille ya nzala bolingi bofungula boutique to alimentation na mbongo na nga sona loba nga c'est-à-dire na représenter bana mibali nyonso po toyebi yango biso tobala kala oyo tokoti ba 10e année mais tomona bandeko na biso nde baosouffrir na makambo ya kobala toyebi ke bandeko na biso basi bana souci ya kobala me bino baboti bobloke surtout mpo na bino bakongo kota bakongo baobanga noko aliaki te est ce que na ofanda be na libala bomona révolution moko ekoya na bana bafille na Kinshasa bakobana kotika baboti bomoni baindien kala mingi te elwa wana ekoya soki moboti boyi kozwa mbongo wana mwana akenda ye na leta aki kobala na ye atiki mbongo na leta kala mingi te bokomona yango balwa wana ekoya yo moboti oboyi kozwa mbongo mobala ye nangoko mwana akenda ye na leta bi baboti nanga baboyi kozwa mbongo nga na ye kotika bino leta mpo nga nake libala tubongwana mwana nga $2000 mwana nga $3000 $5000 na kutimi nini oyo enveloppe ezalaka mpona basenga mbongo eza kutimi na biso te est-ce que bebe sika enveloppe euta na beta bino lisolo moke botikala koyeba ezalaka mwana mwasi moko azalaki moswahili moto ya este alingaki ya bala alors mobali oyo ayaki mpo abala ye azalaki na possibilité ya kosomba ngombe te parce que mpona baswahili basengaka ngombe akamataka mbongo ya ngombe atie na enveloppe mokolo ya libala batuni mbongo ya ngombe omemeli biso combien mpona ngombe na memeli bino $1500 bana wana Kinshasa monaka te ye nyonso ekomaka ya ye bakomi kosenga ba enveloppe na mabala esika enveloppe euta yango wana enveloppe bokanisaka euta wapi bakoko na bino bayebaka enveloppe bayebaka mbongo epuis makambo ya soni mbongo na ntango bokozwa yango nde bosila bosombela mwana bino kado mbongo nga mo napesi yango kado ekoya na ndako na nga bwana soni te bafamille noko alie te tata mwasi alie te bokasi mwana oya bien noko alie te tata mwasi alie te yango bomona bana mosusu na Kinshasa awa mabana na bango eza complication biloko wana bobika ya peki biloko nyonso banoko bazwaki baliaki mbongo aza alaise non balia mbongo te balia mbongo wana te tobomaka mbongo oyo yango tosombela yango kado yango tokopesa kuna na fete ndenge ezala nini ka mbongo nga nayaki nango mbongo wana baliaka makasi na bino bolingi mwana bino bali bosala cotisation nde naloba awa s'il faut koteka lupango boteka eza honneur ya mwana na bino mwasi azobala voilà on ningai koloba lelo yango wana ke baboti tobongwana toyeba ke dot eza suka te po kala mingi te bana bino bana kino bana na commune kala mingi te bana bino bana kino kotika mbongo na commune akende na kwa libala bobongisa po mbongo libala esilaka te tokundaka bino babokilo tokipaka ntango mosusu bana baleki ya basi na biso tokipaka ntango mosusu baproblème ya maladi mbongo libala esilaka te ekoki kosila mokolo moko te mpo baproblème nyonso eyaka na kati ya famille koto abeli bokufeli boza na likambo boye toyaka toujours koparticipe lokola moko na kati ya libota na bino mais pourquoi bafacture ya minene nde bobenga bafacture pourquoi tina na yango nini baboti tobongwana toluka bolamu ya bana na biso boluka bana na bino bayokisa bino soni te ke batiaki ndenge tolobaka akumbi mokumba akimi ndaku
oboye bosala makasi toyeba koede bana mibale ya mwasi na mobali po ete libala ekele malamu mpo lokumu ezonga na kati na bafamille. Merci na yo Espérance Bongo mama culturelle. Lelo to bandi ko benga mama culturelle la congolaise. Yo mutu olingaki ke chaîne oyo la chaîne culturelle en partenariat avec la révolution culturelle. Quand on parle de la révolution culturelle là, on voit Chaka Congo, Lita Bembo et pourquoi pas toi Didi Kimboar, King George, pourquoi pas Martin Boluka, hein? Pourquoi pas tout le monde wana Piroge Bosekota. Hey, Golf Dikando, Longi a feti la Mande, le Vengu Malokito, na pesibino nyonso ba révolutionnaire tout mbote. Maître Sampino na pesi pe yo mbote siko zali na bo sanité vinanga Desh Derek Amani motema Marie-Claire Yanganda, sans oublier mon ami personnel Bovik Fomba Katai na pesi mbote na ngana bébé Katai bébé Kaita, hein, plutôt bébé Kaita na pesi mbote wana bandeko nanga basi na ko bosa na te. Julien Lusalusu na pesi mbote au niveau Afrique du Sud. Fadili Kasi na pesi mbote, Magi Gomoza na pesi mbote ya ma petite sœur alinga nga mwa mingi na lobate pour nazo 0, hein. Kadeti Sato na pesi mbote siko zali e bana kancha chinyoso na bose. Bana na nga ya mouvement na ngai pe balobi pona ni opesa biso mbote te. Bana volcan nyonso na pesi bino mbote. Pourquoi pas fondation le volcan, c'est-à-dire que nyonso leka na volcan wana zomo na Denis na pesi mbote Denis Tabou africain bozo pe bino mbote ngwana mbote na yo maître Innocent Machaka Tony Banga les princes na pesi mbote, sans oublier les champions hein, Mike Konzo na pesi mbote siko zali champion Kitenge na niveau des États-Unis motema Marie-Claire motema ya Nadine Bibi Mbisoli Mwandani na pesi pe yo mbote pesi langa pe mbote na mwa bokilo na yo à notre maman Marina Maria Mukabera maman zo pe yo mbote. Et je vais clôturer avec l'aîné de ma famille Minga Zakari na niveau à Belgique na pesi mbote. Salut à vous la grande famille Mboulé na pesi mbote et mbote aussi à la famille Mangoto Mubimba. Tika ite ngana équipe technique na ngai na équipe technique na ngai toloba na bino kaka. Bye bye.